N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Erotech TV. Bandeko Balandi Esengo Eza Ngai pona weba ke bozali ebele bozali kolanda biso na kata émission Oyasika. Concept Yasika to zweli bino to yeli bino bandeko balandi ezali concept ya entrepreneuriat. Entrepreneuriat ezali ko pesa biso mayele lolenge nini to koyi ko tambusa mboka puisque mkonza mboka lobaki na mboka oyo to sala ba millionnaire. Est-ce que les loba millionnaire baza? Est-ce que to mi pose toujours la question ana ba millionnaire wango bakouta et pas wapi ezali oyo bakenda na diaspora na poto bako menepso mbongo et puis to développer na mboka ou bien oyo baza na kata mboka bakozwa ba carré minier babandi ko sala msala et puis ba gagner ba millions. Bemande ko balandi toza kunate. Toza kunate puisque to sali émission moko concept Yasika avec comme thématique basé sur l'entrepreneuriat, sur le business et sur le développement personnel. Bandeko, bo like, bo s'abonner massivement sur les Zambala Liboso. Abonnez-vous massivement puisque to bandi émission Oyo. Torokenenango, donc musika, torokenango musika, étape par étape, step by step. Tozali ko continuer pour na weba ndenge nini tokori ko tambusa ba affaire na katamboka na biso puisque na silence oyo elekaki donc ezalaki silence moko ezaki na tina. Ezaki na tina ya koyeba lolenge nini tokoyi ko commander sur Alibaba et puis ko gagner mbongo ebele. Donc c'est la raison pour laquelle avec expérimentation, il y a fonctionnement, il y a Alibaba, na zongeli bino vraiment na solo, il y a ndenge makambu elekaka na kati ya Alibaba. Alibaba ezali site munene obabengi site chinois ya e-commerce, c'est-à-dire que marchandises était kamaka na kati ya magasin te na kati ya boutique te, marchandises était kamaka en ligne. Ezali une la plus grande plateforme il y a vente en ligne, c'est-à-dire e-commerce, il y a munene et ça la makandena Alibaba. Donc biso tolobaki non tozali ba pionnier, tozali bon peut-être pas ba pionnier mais tozali ba to oyo ba tchaka vraiment musapina kata pota toye ba ndenge nini Alibaba et fonctionnaka. Donc on attend oyo bon mona inga ite bandeko balandi nazaki mutu na kati ya kotanga, ya koyeba, ya koyekola ndenge nini Congolais akoyi kosomba na Alibaba sans se faire arnaquer puisque arnaque ezali ebele nakati ya kosomba soki osomba na Alibaba. Donc ezali vraiment otie lokolo nakati ya muzindo soko sakani otiki nyonso osalaki ekonomi banda obandaki msala o nyonso saki pembeni ndeko na nga o ezaki na ba épargne bana épargne na bino moko ya foyer ekoyi kozinda na minute muke na site ya Alibaba simplement parce que yoka kende ko mo kende na Chine akende ko somba et puis a gagnaki moi le meilleur et puis le binga na meka mais yoke ko meka o tie lokolo place mabe et puis bon nyonso ki batu ebele baleli tali ba vidéo ya bandeko mususu o ba sali o ba zolela o ba pesi ba témoignage ndeni ba se faire arnaquer na site wana et puis ba vidéo wana e bangisa batu ebele mais lelo nini ya mutuya na elbino elo ya mutuya onga na elbino bandeko balandi ezali expérience on a zui na Alibaba, c'est-à-dire de l'inscription ti na ndenge na ke retrouver transitaire, c'est-à-dire affréteur pour la biloko na ngai et comme tina destination nyoso wana bandeko balandi na yekoli yango puisque biloko ko somba ngo na Alibaba mais keba étiquette o batie likolo ya eloko étiquette o balakisio e kozala ko représenter marchandise o bazoteka te owe ko somba mais ndenge nini okomisa biloko wana na mboka epai yozali eza na Afrique eza na Europe eza la partout yozali na Amerika okomisa biloko wana lolenge nini problème ya mozindo ezali nde place roeba
transitaire nini nakozwa na Chine po akomisa biloko na ngai solo solo. Tokoyebisa bino na kati ya émission lelo ndenge nini okopona fournisseur ya malamu, ndenge nini okosala confiance na fournisseur ya malamu yoponi, ndenge nini okopona transitaire ya malamu oyo ayebani, oyo azali validé par Alibaba, oyo akomisaka biloko depuis des années et des années sans cause de problème. Bande kotoyeli bino ya motuya. Bo sepela puisque qui salue banda. Et donc bande walandi avant de commencer l'émission oyo bo liker, bo s'abonner, bo partager kota vraiment na ba site ebele na kozwa tant mingi tende na otoloba et kozala step by step, c'est-à-dire étape par étape pour toujours tant mulaité. Donc lelo tokoyeba ndenge nini ya ko s'inscrire sur Alibaba. Tango toyebi ndenge nini ya kozwa inscription sur Alibaba tokolaksango en live. Le lien inscription, c'est-à-dire créer un compte sur Alibaba en vous rendant sur la page d'accueil et en suivant les instructions pour l'inscription. Deuxième étape, ils allaient rechercher le produit. Le lien ba produit ya malamo na site ya Alibaba. Yango to kende ko laksabino na site en direct ndenini yo kende kopona produit ya malonga. Recherche des produits que vous souhaitez acheter en utilisant la barre de recherche ou en parcourant les catégories disponibles. Wana toko yeba yango. Troisième étape otokoloba nakata émission oyo ezali ko filtrer ba résultat tant yo sali recherche au moni que wana o tomber na produit yo sali koluka, mais il faut oyeba koyeba et que ça la différence entre produit à malamu na produit à mabé, et donc filtrer le résultat de votre recherche pour trouver plus facilement ce que vous recherchez en utilisant les options de filtrage sur le côté gauche de la page de résultats. Wana vous la troisième étape to côté les mana pour to pesa bino vraiment explication ou esengeli na tina ya ko éviter arnaque. Quatrième étape ya masona biso et kozala ko contacter fournisseur. Tant yo sali filtrage au moni produit, ou ebi que non, o ya sali fournisseur azoute ka biloko na moni ezali ya malamu. Mais si ko yo ndenge nini ya kozwa contact avec le fournisseur pour être oyo ponaki na filtrage au somba yango. Et donc contactez le fournisseur du produit qui vous intéresse pour négocier le prix à l'unité, la quantité minimale de la commande et les modalités de livraison. Wana bandeko balandi livraison et que vous allez assurer par le vendeur lui-même, et que vous allez assurer par un commissionnaire, et que vous allez assurer par un transitaire, et que vous allez assurer même par Alibaba et Moko. Donc tokoyeba on a quatre émissions lelo. Cinquième étape tokoyeba kosa la transaction sécurisée. Ndenge nini yokani na fournisseur bo discuter na prix bolobi bon sikoyo komi l'air ya kofuta, mais okofuta mbongo na mutu oyebite. Est-ce que solo mbongo wana ekokomela mutu oyo sola ki ne en ligne kolo marchandise ozo zela ke batindela yo tokoyeba ndenge nini ya ko identifier fournisseur, le lenge nini fournisseur akoki ozwa mbongo na ye sans qu'on se faire arnaquer. Est-ce que au faut tindele na Western Union, au faut tindele na PayPal, est-ce que faut tindele na modalité nyonso o izali rempli pour être mbongo ekomelaye? Est-ce que mbongo wana ekokomelaye effectuer une transaction, excusez-moi, sécurisée en utilisant un mode de paiement sécurisé comme PayPal ou un service de dépôt fiduciaire. Donc, Wanatoko Yebango Nakata émission. Et donc, si vous importez des produits de l'étranger, il peut être judicieux d'engager un courtier en douane pour vous aider avec le processus de dédouanement et le paiement de taxes. Pour plus de détails, Bande Balandi, étape mususu ya tango oyo tokolinga toyeba ba mode
ya kotinda biloko, mode ya kofuta douane. Est-ce que douane, il faut pas foutre na transitaire, na commissionnaire, na yomoko à l'arrivée ya marchandise, puisque biloko oyo ekobima, il faut douane et futama. Et douane mususu efutama ka sur place, ba transitaire ba on s'occuper na yango. Douane mususu efutama ka na port d'arrivée, port de destination ya marchandise. Wana toko kende koyeba ngo bande balandi. Et puis vers la fin tokoyeba ndenge nini ba arnaque. 10 arnaques oyo et bomimboka. Barnaque oyo ezali ko pesa mbiso mutu pasi. Arnaque oyo ezali ko uzangisepso pongi puisque mbongo nyonso ki na Chine mais marchandises et comité. Donc barnaque wana tokoyeba ili kakalo lenge nini ndenge nini ya ko éviter yango. Voilà en grosso modo otobongisi bino na kata émission oyo ya ko somba malin sur le site e-commerce Alibaba. On commence. Comment acheter sur Alibaba étape par étape? Bande Konayo, nous avons tout à l'heure que la première démarche est pour s'inscrire. Au site Alibaba, et là, il y a Liboso, il y a Motuya, il faut oser inscription. Alors, toko afficher site il y a Alibaba sur notre page, dans notre logiciel de streaming. Et puis, na katuana, toko lingatoyeba, comment il faut s'inscrire pour être tous à la vraiment sûr que ceux qui s'inscrire toko zo bilo to somba et puis bilo na biso comme na biso. Alors tous na site il y a Alibaba awa. Voilà. Na utako yebisa bino que na kati ya site ya Alibaba ozana possibilité ya ko somba biloko, mais avant somba il faut s'inscrire. Pour l'inscription okende na onglet oyo, na kati ya onglet oyo okopesa kombo na yo, okopesa, excusez-moi, je dois être en phase avec vous. Voilà. Na site ya Alibaba okozwa na site ya Alibaba ndenge na kati ya onglet oyo ezali ko tozana trois onglets. Oza awa na onglet ya liboso bomoni bakomi livret A. Livret A et linkoloba nini? Livret A et linkoloba destination. Wana na livret A donc awawa oko définir ou oko indiquer pays à destination. Pays à destination cause en Poto, et cause en Afrique, et cause en Amérique, et cause en Asie, et cause en Océanie, et cause en la et si gagne se yofandi ozali ko landanga na tango oyo. Donc oko sal de façon que biloko e komelo na mboka et pas yozali. Alors avant biloko e komela yo, il faut ozo inscription de na mutao la tout à l'heure. Pesi combo, pesi date de naissance, pesi adresse na yo, pesi nyoso wana eko faire eko aider site ya Alibaba pour déterminer na monnaie nini yo ko futela marchandise na o. Na monnaie nini oyo oko ko futela douane ceux qui transitaire mtozo douane en charge na pays oyo osombeli biloko, c'est-à-dire na Chine. Donc nyonso wana oko remplir yango na kati awa na mboka. Awa ozali na possibilité ya ko changer langue. Oko changer langue, tozana ba langue ebele, ozana possibilité ya ko changer langue, otie langue ezala peut-être na
na français, na néerlandais, na anglais, na minoko selon et si yo zali ko fanda et surtout munoko yo zana en facilité ya ko somba na biloko na Chine. Tout en sachant que pour la langue, Alibaba a développé un logiciel intégré dans le site naïe. Quand le moment il y a pour échanger avec le fournisseur est commis, logiciel wana et s'affichaka de manière à ce que na munoko yo lobaka au commis peut-être le en français, au commis en français, mais un peu plus haut totalement vers la fin tant comme un fournisseur vers la fin bazo traduire selon munoko yo poni et cause na chinois pour la Chine et cause la peut-être na anglais pour na ba chinois toujours puisque mingi ba tekaka na chinois. Et donc na katuana place par commis à dessiner globe terrestre, c'est-à-dire c'est pour y permettre au pour la langue awa ya liboso na bi au pour na pays et pas biloko kende de manière à ce que ba douane combien bazali ko futa na douane combien transport et koki kozala combien tout ce qui touche à au paiement donc ezali ko puisque on remplit au PC combat société au PC combat mboka au PC nyonso oyo bazali ko senga donc voilà et surtout mingi ya motuya ezali au pesa nani au PC mboka mais awa place ba komi nani globe ezali pour la langue et puis au déterminer devise nini oyo yo ko sombela nango na mboka ya Chine puisque na Chine généralement bazora mbongo société sur za na poto il va très bien que euro bandimaka yango te soko zali na Afrique bandimaka kaka dollar donc kuna zali kaka dollar nde okoki kosomba nango biloko na Chine ou bien mbongo la bango soko fandaka côté kuna na Chine. Bon tozala bato mosusu bango bafungola ba compte na Chine et puis ba alimenta yango na dollar et puis sur ba somba biloko au lieu ba somba on a ba carte na bango ya mboka pisika ba wazali bazo somba na ba carte chinoise puisque bazo somba na monnaie locale. Alors en ce moment-là au titre devise na place batie globe puisque aux a pays et puis aux a la devise en ce moment-là au tcha Airbnb non RMB je sais pas yen chinois donc au tche monnaie na bango. Alors tozali na onglet mususu ezali awa na page oyo tozali awa na donc le plus important ezali au remplir pays, au remplir devise, au remplir awa, au remplir langue hein, oyo wanda ko échanger nango ou bien langue yolobaka pardon langue yolobaka facilement tout en sachant que na ba chinois on va échanger na anglais et puis na anglais wana ba yango déjà ba créer logiciel nous intégré na site Alibaba c'est-à-dire on va converser la bango et puis voilà et puis plus le bande ko balandi awa ozali na ba produit ozali ba produit nyonso secteur non puisque tant ozo ko mama ba retourne au secteur d'activité nous ezali nini pourquoi secteur d'activité c'est simplement puisque site Alibaba ezali connecté na site moko ba bengi combo made in China. Made in China, c'est-à-dire ba fournisseur nyonso na ya malamu na ya mabe bango tout basangana na made in China. C'est-à-dire que elingoloba fabrication chinoise. Biloko nyonso oyo somba na Chine on retrouve na site o ba bengi made in China. Alors nyonso wana on retrouve na une application et ça c'est la meilleure façon ya ko acheter sur Alibaba. Rokene na site naïe directement sur internet roki ko télécharger deux applications made in China et puis application Alibaba. Vous avez deux applications wana mot de passe oyo créaki na inscription na Alibaba nani login c'est-à-dire que identifiant yo créaki yango wana pe okotisana kati ya ba logiciel wana application wana o babengi made in China et puis na Alibaba na kati application o ezana kati ya portable na o code signo so wana o komi connecté resomba
directement à partir à portable sans passer par le site. Et si gagnons ça, on se connecter à Alibaba. Et donc, on a Katuana, on a des produits, on détermine qui secteur d'activité. L'heure, il y a pour remplir formulaire, il y a inscription, nos secteurs d'activité, par exemple, dans un maçon, peut-être dans un bâtiment, peut-être dans un informaticien. Donc, c'est-à-dire que nous offre, ils allaient refléter secteur d'activité. Tant il faut pour un secteur d'activité de manière à ce que vous allez bien aiguiller, alors que vous allez peut-être informaticien. Donc, il faut qu'on et pas il y a très attention déco puisque tous ces règles dès l'inscription de manière que vous allez vraiment na erreur t puisque na kata erreur tant vous allez discuter na fournisseur ayebi que muto yo auti ko bandasika soki ba yebi que en face na bango baza na novice mutu abandi musala sika mutu oyo azali ko maîtriser te mutu azozela ke bango ba expliquer po aye bango malamu bakosala ezalazala ndeko okolela mai na miso kende en tant que connaisseur mutu oyebi oyo nazali koloba awa ndeko na vivre nga moko na salia nga moko na kei na ngo donc tina suka biloko ya plus de $5,000 et comme sans problème, sans aucun problème. Pourquoi? Puisque na soit qui tant il y a besoin conseil à bien. Donc vous allez na grâce puisque to lekiwana to yebi comment il faut to éviter bande konabiso na mabunga. Donc oponi ba marchandise na yo après tout ça l'étape mususu ya kopona fournisseur. Très important, pourquoi? Puisque ozali na citoyena ozali quelque part puisque au départ ils allaient pointer produit. Je vais vous montrer. Vous allez là quelque part, puisque ici, le logiciel n'est pas très clair. Nalikolo awa, vous allez na place moko bâtier produit. Et puis, fabricant. Yoko pona, fabricant. C'est-à-dire que tant que vous allez somba biloko na yo, vous allez somba biloko wana non pas puisque ba produit nyo so ba neti na wenze okei mututu na oyo ayebani na ayebani te mbala moko zo somba changa. Pourquoi il faut somber pas fournisseur? Ko sombe pas fournisseur ezali un avantage capital puisque tous les fournisseurs oyo azali inscrit na Alibaba atindaka ba inspecteur na ye na ba entreprise na ba employé ba si réellement ba fabricant na existaka. Si réellement les produits qu'ils comptent vendre sur le site, ils allaient réellement ba produits ou ils allaient fabriquer par ba omoko bazali intermédiaire. Et chaque fabricant a sa note na ye, tous na ba fabricant bazali côté en or, tous allez en argent, tous allez na ba niveau ndenge na ndenge. Et puis na ba fabricant wana bazali na ba année depuis combien d'années bazali na métier wana. Depuis combien d'années bateke la kabatu biloko? Depuis combien d'années entreprise et fungwama? Nyos wana Alibaba a tchango na site na ye. Puisque ceux qui offert défiler page il y a Alibaba, au komona na suka il y a chaque temps au komana ba fournisseur, au komona na suka il y a page, il y a chaque fournisseur oyo kozala peut-être oponi, au mona na suka il y a page batie par exemple fournisseur wana azalina 5 ans. Azali na 3 ans, azana 1 an. Ndeko yebaka très bien que fournisseur oyo azali fiable, fournisseur oyo ko pesa confiance na niveau ya ko somba biloko azali fournisseur oyo azali na minimum 3 ans. Minimum 3 ans azali fiable puisque bato bazali ko sombaka biloko pa na ye et puis Alibaba a gardé na kata site ne pour à continuer dans moteka. C'est-à-dire à mutu moko bato ba commencer la confiance. Voilà le premier élément ya confiance, deuxième élément ya confiance, ce qu'on tombe sur un fabricant
la meilleure façon kende pas fabricant ko kende na produit te pour que mon na barre de recherche wana ba komi fabricant ba komi produit yo cliquer na fabricant ba ko peso ba fournisseur o bango ba fabricant marchandise na bango et donc au poni wana si mana yango au bandi ko tala ba produit tant yo bandi ko tala ba produit moni ke ba produit wana et c'est délicieux. Alors en ce moment-là au contacter fournisseur. Voilà tout ça là on vous met en détail très bien de manière à ce que mutuna mutu ayeba ko déterminer fournisseur nini des fois tekelaye. Pourquoi fournisseur wana il faut atekelaye et non pas mususu simplement puisque déjà ancienneté na niveau ya site na niveau fabrication ya marchandise yé azali déjà na azali déjà na ba commentaire il y a bien puisque il faut qu'on se fie aussi na commentaire il y a bato ba somba OK yo kiti page ya fournisseur otali na katikati na niveau ya commentaire na niveau ya nombre d'étoiles au ba pesier il y a confiance ba commentaire ba tozo ba nini est-ce que biloko kendeke komaka est-ce que biloko komaka en bon état est-ce que biloko komaka en temps réel selon des boyokanaki tout ça donc ozali ko luka oyeba fournisseur oyo olingi osombela biloko akokomisa biloko no ou bien akokomisa ngote tout ça il faut tenir compte na ngonde konanga donc voilà et si manango temps au remplir première page no bien au remplir tout ce qui concerne nani destination monnaie donc tout ça au remplir très bien OK siko koluka fournisseur qui est j'insiste encore fabricant et le fabricant au tali nombre d'années donc pour PC format confiance yakobanda ko négocier na soko monique puisque tout ce qui est joli n'est pas souvent vrai. Tout ce qui brille, ils ont la horte. Pour moi, on étiquette bien, disposer marchandises bien, mais ça, il faut qu'on paye sur confiance à 100%. Il faut toujours na ko keba ko eba ndeni. Oyebi ndekonanga tango ozali ko somba surtout biloko ya ba kombo. Komi Coco Chanel, oba komi soki je sais pas Yves Saint Laurent. Emporio Armani ndenge biso tolingaka wana mais yebaka très bien ndeko na koyebi selo moko que biloko o etekamaka na Alibaba et loko ya kombo tout o ezali na site ezali contrefaçon et loko tout o bazoteka na Alibaba ezana kombo ya grand fabricant loko la ba Hugo Boss loko la ba Coco Chanel loko yebaka très bien que ezali contrefaite. Bloko les ali contrefaite. Alors il faut qu'on soit très attention. Tant yoso que nous sommes bloko, que nous sommes battés pour au cas où sommes eloko combo. Non, au cas où sommes eloko moko, oyo et koko umela. Oyo ezali fabriqué na ba norme ndenge sengeli. Donc ko sala attention puisque batu oyo ba bengi ba grand lokola ba kombo ona uti kotanga bazana circuit na bango ya vente bazali na circuit na bango ya fabrication ezali circuit oyo ekozala te bachango na changa na site Alibaba osombi yango $12 alors que na kata site na bango zoteka $600 ezali ba biloko oyo ezali contrefaite bandeko na commande na saki dernièrement transitaire nanga tuninga bi est-ce que na kati ya biloko yo sombi biloko kombo eza bon enfin biloko nanga eza okende ezala yo okende Abidjan est-ce que biloko kombo eza ngana bino biloko kombo eza te heureusement Dieu merci na somba ke biloko kombo te ba yo ebisara bino tozo tuno ndengwana puisque kuna biloko o ezali ya kombo mais ebimeli na ndenga ba Chine awa ya libanda kuna likaka te ozoli siko za na problème na bia bon abi oui puisque bango ba yebi ba biloko oyo ezali ya solo na biloko oyo eza ya lokuta bandiko balandi to marqué
moins minutes de pause et puis on se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup. Voilà, bande balandi wana ezali mwana nsuka oyo afungwamaki sika afungwami sika donc ezali entreprise on a fungwa na Abidjan na kombo ya Nyota Nyota service, Nyota production, Nyota donc tout ce qu'on veut. Ezali côté informatique, imprimerie et puis accessoires téléphoniques. Donc ezali na Cocody na kati ya Abidjan. Donc numéro de téléphone ndeko oyo azali ko vivre na kati Abidjan et que alinga somba moi eloko donc oleki na Nyota na Cocody okozwa biso epai wana. Donc ndeko nanga somba mala somba vraiment très bien. Il va très bien que arnaque ezali trop en ligne et donc tant yozui fournisseur il y a bien au vérifier makambo na otolo tout à l'heure au monique mutuana azali aspirer confiance mbala moko au bandie de discussion puisque vous avez la possibilité à kokomelaye donc wana ezali deuxième étape automona balasima ndenge nini ya contacter fournisseur et makambo nini oko solani ba question nini oko poser ko banga teke non bango ba chinois so le ba français na mononi to le ba na bango na uti ko sabino que logiciel moko ezali conçu pour la bato yo bazali ba anglophone te de manière à ce que yozo comme en français na likolo juste na même logiciel wana yango zo traduire na monoko tout oyo lingi so comme la bango na ki chinois eh ben o activer chinois et puis yazotanga na ki chinois à répondre instantanément ce qui est en ligne tout comme en différé ce qui vraiment a vu message no après donc wana ezali étape oyo toko ya nango mbala yasima de manière à ce que to comprendre le lengenini ya kosolola na fournisseur. Donc voilà ezali une petite introduction pour na lelo. Donc la prochaine fois lelo ezali création de compte ko kotisa ba élément nyonso ya destination na ya yo moto place ozali na langue yo ko lobaka et puis voilà la prochaine fois tout ça la recherche des produits et puis ce qui ngonga et pesameli biso to tala ndenge nini ya ko filtrer ba résultat ya recherche. Voilà bande ko balandi nzambe alola amona bino et puis to komi lobby même planète même heure c'est-à-dire sur Eurotech Télévision. Ciao. Merci. Bye bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.